la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. Voilà, bandeko balandi ya infoseuse mbote esika ezwami bino esengona biso ezalaka ya makasi tango toyebaka ke boza ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino, liboso ya ba tablette na bino, liboso ya ba téléphone na bino kolanda biso pe koyoka oyo tozo partager na bino. Ya solo na émission oyo bozo mesana déjà koyamba Papa Bwensa na ye tozo sololaka tango nyonso makambo oyo etali mboka na biso solution ekouta wapi. Émission bouta yi kolanda esukaki uniquement na 30 minutes. Na 30 minutes wana émission katanaki nde balobaka la technique a ses caprices ko ba caprice wana ya omote komela ki biso ya to lobaki ke suite ya émission na biso yango yo to sengi ba excuse et bele meto ko bunga na makanicité po to yebi esika to sukaki to yebi pendenge elekelaki donc yo muto landaki ya kuna zwa compléter oyo etikali yango na kena lombango nyonso kopesa mbote na invité na biso oyo ezali Papa Bwensa. Mbote papa. Mbote mingi ndeko Mbwinga, journaliste ya Info 16 et puis mbote na bandeko nyonso oyo bakozwa libaku ya kolanda biso. Ya solo émission tosalaki na yo, émission ezali kitoko, bato babengi ngai, bato bazo ko apprécier yo bato bazo ko apprécier yo. Merci. Donc l'intervention nyonso bato bazo mona makambo ezo bima wana ezali utile. Donc pour ne pas être long ndenge na lobby tokutambala moko na kati ya lisolo na biso to développaki ebele to utaki côté nini oyo moyindo aperdaki pouvoir na ye ndenge bandeko bayaki ko coloniser biso awa na ndenge fallait tout ça la pour tout changer. Mais ce que ça la moi rétro ya mokie potokoma esika wana po ba oyo pe bazaki occasion ya kolanda émission libosote balanda biso na lombango mais ezala ya moi synthèse ya mokie matondo mingi ndeko journaliste pe wandeko bazolanda biso na kanisi bolandaki ndenge to bandaki liso na biso tolobaki na lobaki ka moi mingi malheureusement ndenge ndeko lobi ba caprice ya technologie c'est là que et katana ya tozongi na bosala ka moi récapitulation ya auto bia ki poto na koma na sika oyo so katanaki totalisa ki boye po ngai makambo oyo ngana za koloba ezali makambo oyo mfumuki mbango oyo bimela kinga na Japon atalisa kinga eza mutonga na yebaki na kombo ndenge biso nso yebi kombo kimbango me koyeba ye ayakosala nini makambo toyeba kiwana te siko nde oyo atalisa kinga tanga mona amoni sakinanga atangisinga mikanda ebele epi akomisinga bisika mingi oyo epe kopesa nga siko idea ko sala mpe synthèse ya makambo ko kolakisa na bandeko po eza nga te me yende nga lingaki na yeba yango pe na lakisa bandeko ndenge nini biso bato liboso na mokili bato toyebi tata mokili o to sala pe ya mingi mais na eleko moko boye to bunga pe to bungisa bokoko na biso mémoire na biso ya passé e bunga to kota boumbu makambo nyonso kala yeba na kasute to kota mokili o ya biso te siko na mokili to lukaka to uta wapi to za banani nzokande ba oyo ba ye bato siko ba ye to ba siko age adamique bato sika lo poso pembe bango moko ba bitunaka bango moko ba bitunaka to uta wapi siko bango pe akoma komi luka bayeba mokili yango eza ndenge nini na kanisi na bosenga penza na bandeko oyo na biso ba oyo bakotaka na Info 16 boluka ndambo oyo elekaki wana po eza makambo ebele na développaki oyo moto zongi la mosu mingi zalité mais otota saki boy pasi na biso bato zaki bato yambo e bandaki tango bana Israël ba ko kota bowumbu epai na biso po na mangomba mingi oyo ya christianisme elubamaka o basayela ka Biblia
Biblia oyo ezali mikanda mibale. Donc ancien testament ezali Torah, livre ya ba juif Torah. Tant basali Bible babakisi évangile nde évangile na ba épître à Paul et comme Bible, sainte Bible oyo to Bible. Sikoyo wana mukanda wana na partie ancien testament Torah oyo ba juif ne sika moko ekomami ke Noé azalaki na bana na ye misato. Sikoyo komaki ne leko moko ameli masangalangwe mwana mibale azongi ndaka kotoki bilanga ye azongi ndaka batali molumbu tata et puis ayoki soni akikobenga bandeko ne ko couvrir tata. Sikoyo tata tanga lamuki ayoki lisolo wana aloki mwana na ye ya mibale wana oya ya komona ye ke yo koza muumba wa umba makambo belo ba wana. Sikoyo bato o batangaka Torah Ancien Testament pour les chrétiens ba Torah pour les juifs ba lo barakeo non malheur ba yindo e uta na Noé nde Noé nde et à partir de Noé nde ba race bimaki ba blanc ba noir na ba jaune. Yango la question ezaka même temps on a développé qui si je wana bande ko ba benga habité mutu mwindu azalate abandi nde na Noé ya tu mutaisa pasi na biso e bandi na makambo oyo ya Noé te ezali kambo oyo to yambaki bana Israël bakota na mabele na biso ya Egypte oyo ezalaki ekonzamaki na biso ba yindo bayaki te peut sabon mabe mais comment ki ne époque mo boy mabe kota ki to nyokola ki bango na ndenge bakobima bolanda oyo lekaki po botala ndenge to développer kion. Alors siko na bato ba bike ba race bandaki na Noé bamindele bango moko na époque moko boye bakomaki ko mituna est-ce que biso nyos to utena tata moko biso nyos to utena na origine moko bango baninga ko se séparer bango baminde abidon biso tozali to utena espèce ya mutu oyo abengi na ba époque ya ba néandertal ransi espèce ya mutu wana l'homme de néandertal wana et puis que ba jaune na zikuna na Cro-Magnon ainsi de suite et biso ba noir na Homo sapiens. Donc bango bazalaki ko analyser makambo na sens wana yango wana po bazala vraiment satisfait na bango moko basalaki ba commission batilaki commission moko ekendeki na Asie, commission moko etikaki na Europe, mususu yaki na Afrique po ba découvrir mutali boso za nani est-ce que biso to na origine moko bien bat na origine na bango. Alors bango moko na ba recherche na bango basaki sur le terrain na comment dirais-je na Europe ba monaki mikuwa ba analysaki ba mikuwa et ba eza commission oyo ya ba anthropologue bato oyo basala ba recherche sur l'homme origine ya mutunde di développement mutunde salama ba anthropologue wana basali ba recherche ba monaki mikuwa oyo lekaki 50,000 ans te kuna na Europe ba oyo bakendeki na partie Asie basali ba recherche ba monaki mikuwa ekende pas plus de 100,000 ans. Cependant au bayaki na Afrique commission oyo ezaki dirigée par un anthropologue anglais na kombo ya Louis Leakey ceux qui tokotanga en français toko ba Louis Leakey ce kotanga ndé mais na ndenge anglais Louis Leakey. Donc yende naki azalaki responsable la commission oyo yaki na Afrique. Alors qui partout tu vas ça na région ya Tanganyika. C'est là où c'est là comme on a mikuwa ya batu ya mikuwa ya mutu oyo batizaki na comme comment dirais zins anthropos. Donc zins na ça c'est moi qui noir anthropos mutu homme. Donc homme noir mikuwa. Mais mutona azaki na ba parents selon l'étude na bango. Alors daté mutona c'est le petit on a 750,000 ans. Alors bah continuer avec la recherche. Bah comme on a mis quoi il y a 1000 ans 1 million d'années jusqu'à ce que bah comment tina 3 millions d'années on a bah chercher bah qui plus tard na bango bah succès na 150,000 ans 750,000 ans et puis bah continuer bah monsieur bah comment on a 1 million d'années ainsi de suite. Alors puis si quoi yo bah la conclusion que même des espèces homme sous bah monique pas homme sous ni surtout
et outina source moko homo sapiens sapiens. Alors yangwana sikoyo e kola kisapeza ke mutu mundu abandi na noete ndenge batu mingi siti obiso pe ba yindo to na christianisme oto lingara kaka ko favoriser doctrine wana to kansiki to na dan donc voilà quoi. Mais bango ba minde ba ko kuma la conclusion que mutu mundu ndo mutala liboso yango abadisa ki Afrique est berceau de l'humanité. Bakoloba no mutu mundu ki Afrique est berceau de l'humanité mais yozo kansaka ni mundele ndo mutala liboso. Yango nde mabe ezaka pa na biso. Ah to komaki wana. To comme na sens que na sika que biso tango pesali bana Egypte mabe bakoti bompa na biso et komaki na tango Yahweh nzambe ya bango ndenge na baki na vidéo passée yem datindaki bana na ba descendant ya Abraham po ye abinisaki Abraham na na Babylone apesa ki e mabele compter mabele akwa compter bétoile akwa compter la descendance na yo et koza lokwa mabele lokwa bétoile donc nombre moko illimité kasi esengeli o salanga ba sacrifice na Abraham a échouaki yamona Yahweh nzambe atemisaki abiki lokola o échoué descendance na yo bakokota boumbu na mboka bapaya pe bako souffrir pendant 400 ans. Après 400 ans ngai Yahweh na okena mboka wana ko nyokola mboka ya pe ko bimisaka bana descendance na yo yango e salamaki e komaki une époque bana Abraham bakoli ti bakendeki na Égypte na boumbu te bakendeki parce que nzale kotaki l'Égypte était l'unique royaume où ezalaki na nyonso tout développement ya makasi ezalaki bango bakekuna bakoti bakobati un peu plus na bango ti ekomaki na batango ba pharaon bayebaki bango te ba pharaon bakomonyokola bango ti 405 ekokaki mais babimaki te mpo na résistance ya ba pharaon ya ntango na alingaki te babima jusqu'à ce que makambo ebele finalement babimaki ntango babimi nde omoni ndengi décadence ya Égypte bandaki Yahweh wana nzambe ya ba ju ya ba nzambe ya bana Israël na kombo ya Yahweh aye sikoko nyokola bana Égypte parce que bana nzambe na bango ce qui a fait que comme na tango na poza convention spirituelle batna bazana nzambe na bango mutu moko ta ko nyokola bana ya mutu mususu sans raison siko biso de nyokola ki bango siko faki to futa alors siko tango bana Israël babimi décadence bandi mais ezwaki vraiment temps jusqu'à ce que influence ya Égypte et si là complètement et que si là na 333e année avant Jésus-Christ na invasion ya moto ya Macédonie grec oyo babengi na kombo Alexandre bapesaki les grands parce que azaki mwana moko très dynamique ou azako tamsa armée pour na kosala ba conquête donc azaki coaché par Aristote ou azaki ami à père naï père Musa kufaki siko Aristote le kola parrain ne yena dynamisme wala boy ay ko envahir Égypte donc na tangwana déjà makaba pharaon et comment qui na se moine kaka oya suka te akaki Maneto ou azaki le dernier moine oba ba ko kuta o nda pasaki bon ba connaissance parce que ba connaissance Égypte ezalaki moi ba connaissance ezalaki ba langue belé o ezalaki ba langue commerciale ba langue o ezalaki ba initié o ezalaki ba para pyramide moto azaki ba connaissance qui Maneto o ya transmettre qui ba connaissance certainement na pression tout ça et puis ba dévalisaki ba connaissance nyonso o ezalaki garder na ville oyo et comment lelo Alexandrie na kombo Alexandre le Grand pour ezaki na kombo nango mais tant ba envahir rango il faut ba tikala mais comme bazo marcher ba dévaliser ba connaissance ba connaissance technique oya ya trigonométrie ya ba science nyonso na même comment dirais-je médecine donc ba kendeki nango yango plus tard bon on a ba grand penseur nyonso na Grèce na grec hein la Grèce hein
en Grèce plateau comment grand penseur ou comme livre basé sur comment dire connaissance sur l'Égypte. Il y a comment qui va mettre dans philosophie religion et bandi ko bima kuna nzoka ndiza makambo e maki déjà na Égypte. Alors Alexandre le Grand tango azu ba connaissance on a compté ma conquête ti akendeki na byzantin, empire byzantin a konya kiti na Babylone ainsi de suite ti côté ba Inde ba Sumérie kuna mais na byzantin nde esika ba kotisa ki ba presque ba connaissance na librairie aux na byzantin au plus tard na année 330 après Jésus et comment Constantinople. Alors histoire on a zoloba eza histoire de tangami yebani mais ngana zoko zongona angle o ezoko me marqué tin ndengi e koya ko kotisa biso na boumbu pour même ce que tangi Bible baza ko zwa kaka comment dirais-je tribu moko na kati ya tribu pe kozaka mutu moko oyo ke histoire ezo continuer misusu bazo koya ndenge moko ba connaissance ebele mais ngai na ba connaissance misusu ebele na zui ba connaissance oyo ezo komemati e okoma ke biso kota boumbu yango na bito epo koyeba ndenge tokota ke boumbu ndenge tokobimilaka. Alors yango ce qui fait nyonso zoloba ezali na angle wana na 330 après Jésus empire byzantin oyo ezaki ville moko boye oyo comme na actuel turc sikoyo nde sika ba connaissance presque nyonso oyo Égypte ekini kobombama après na Turquie donc oyo comme Turquie sikoyo à l'actuel Turquie byzantin zaki wana. Alors sikoyo na 330 après Jésus conquête ya Constantin Ier nde siko conquérir le territoire mais jusqu'à conquérir territoire on a byzantin à l'ongol comme byzantin Constantinople ou comme qui capitale est il y a empire romain. C'est quoi empire romain zali? Empire romain zali territoire vaste territoire oyo Constantin a conquérir qui pour expandre doctrine oya siki maki christianisme. C'est quoi christianisme ngo e bandi dengeni. Christianisme e ko banda na Rome où ils ont capitale il y a ouest Italie donc si vous êtes na Italie na configuration italienne surtout mais Rome ils ont comme ville sainte ils ont déjà puissante que Rome kaka tu vas partir à Rome pas ba César ba roi bazalaki ba César bazalaki et puis à partir ba conquête et belé et sika nani azalaki alors sikoyo tango Jésus akufaki makambo ndenge zilaki kuna bayambaki ete na batna ye finalement o batikala ki bakomi ko prêcher y compris Paul na baninga mususu na Pierre o bazako prêcher quand même makambo Jésus bakangaki bango tindinga bimaki bango na Rome parce que Israël ezalaki sous domination ya ba romain balinga ki te kamo ba mvalangani ezalaka bazwaki bango ba mai bango na Rome ndi na Rome sikoyo place baneko ko enseigner doctrine wana ba Paul bakufa ba Pierre bakufa mais il y avait bato bazoko accepter doctrine wana o ba bengaki ba chrétien comme chrétien et bandaki na Antioche toujours kaka na côté turc kuna bazoko ko ezaki injure te mais ezaki qualificatif moko bazo pesa batu moko so ba cesse donc batu mazo kolanda ba cinéma Christ donc voilà ba chrétien ezaki bien bientôt quoi le monde ko ngana chrétien tout ça bon ezaki comme so bambi yango ozo ko bazo ko minimiser yo Antioche comme eko kanga batu wana o bazo ko ndimela ba cinéma oyo ya Jésus pendant 300 ans donc bazaki persécuté malgré bazaki persécuté mais foi na bango ezaki toujours makasi Rome empire munene oyo ezalaki ba gladiateur tout ça boy et à un moment oki bokanga même ba chrétien ba chrétien wana ba ko livrer bango na ba lion ezati lokwa lelo na Kamanyola tukita match Vita Imana kuna na place tout ça ba Vita Imana ezaki ba gladiateur na ba mbeso bo bat bo bunda mais qu'on a moi sur au lieu de ba gladiateur ba misi ba chrétien
bakangi bango na poto balalisi ba lion nzala pendant peut-être une semaine ale siko ba fungoli bango na kati ya stade ba tondi batia siko ba lion nde bazo ko dévorer bato ba benga ba chrétien donc on a bazo beta maboko donc pas si oyo bato amona ki pendant 300 ans Israël qui penza atroce na sens que bato ba ko continuer à doctrine mais bato ba ko zo continuer na ko bomba maka alors tant qu'on a 300 ans na âge oyo ya poisson âge à Jésus on doit après Jésus donc roi voilà qui César na Rome a Koufi dans a Koufi il fallait que moi nanaye a remplacé na trône mais ni salamaki et comment qui que père il y a Constantin Montou oya zalaki lokola second qui na pouvoir après César oya landaki zaki père Constantin il a récupérer trône au lieu ya mwana ya César wana alors siko batu ba sepela ki pinzate mais le roi zaki na pouvoir à s'imposer alors tango ayako kufa siko yé faki mwana na remplacer mwana zalaki Constantin autre ben Constantin premier alors azalaki Constantin azalaki penzana appui à ma capacité na ndenge ya peuple bato favoriser mingi mwana ya empereur akufaki liboso wana alors sikoyo ye po azwa appui na bato a se référer na bato baza na foi moko ezali oyo eza bakasi malgré illimité bato moko baza na foi moko imbranlable donc malgré 300 ans il y a persécution mais bazaka on demande siko abi on a force la armée ceux qui n'a qui comme affilié na bango normalement on appuie pour te conquérir pouvoir ya Rome c'est ainsi que na ba 313 a kende que se convertir na christianisme comme chrétien jusque là bango bazala qui ko adopter ba doctrine moko boye un peu variée parce que Rome zaki na influence makasi principalement la doctrine de l'Égypte, le paganisme, ainsi de suite. Alors, ce qui fait qu'à se convertir sur le christianisme, qui est régime basé sur Makamouti Israël. Mais ce qu'on a batouana, comme on qui a passé, on peut aussi la voie na boye, bandima qui est, basa qui est armé, et puis avec gagner pouvoir, a commis roi a commis empereur na ba 300 na 313 315 zona de ay ko face makamuna 325 ici ka ba cela qui consul ya Nicée pour ba adopter doctrine sikoyo o ndeki christianisme au kindila ba croire na ni ainsi de suite avec ba 325 christianisme bandi et banda qui sous basé sur ya le baka azwa ki ndoto moko na ndoto wana amona ki croix quoi moko na serpent quoi moko serpenté et puis na likolo ba écrit à mon comment qui in hoc signo vinces on les a ba tetanga lettre na bi latin mais selon ndenge makamoko comment qui in hoc signo vinces avec ces croix nous allons conquérir nous allons vaincre donc pas une subrome ma croix wana ba convaincre voilà la signification tu vois mon qui on a ndoto nde sikwa keno ko safie na bato wana ti ayi ko zape pouvoir tant azui pouvoir na kwa wana ba sa ba conquête ba ke ba conquérir Égypte ba ke ba conquérir ba contre belé nde koma ki Saint Empire romain donc vaste territoire où bandi na Rome et kangiti na côté est ti na empire byzantin oyo koma Constantinople ou c'est qui base na ye capitale est ya royaume ya comment dire empire empire romain voilà c'est le christianisme et bandi wana nde na Antioche kuna na Rome kuna pardon na Constantinople kuna nde ba ko sala concile mususu na 380 au siko ba ko sala makambo belé ba doctrine mususu o lelo et comme doctrine ya christianisme alors Constantinople où est la capitale il y a empire romain na est et kokwea na ba 1454 le 29 mai 1459 tango ba musulman ottoman
ba musulman turc to ba boye ba ko envahir Constantinople. Donc comme si on a contrôle ba musulman ba chercher nyonso opo et comme capitaine ba chercher rebelle ya Occident. Bazako c'est ça ba recherche parce que la connaissance égypte mingi bon maman qui kuna. Alors tant que vous êtes envahi par les musulmans, tous les chercheurs au Bazaki ko yana Constantinople non pardon na Constantinople oui. Donc Bakimaki tiba côté bazongi sur Europe na Europe donc partie ouest. Ce qui fait que et là que très important on est qui ba oyo bazaki na ba map pour déjà partir Égypte tellement que ba koko na biso bazaki avancer na ba connaissance ba ebaki disposition ya monde ya planète de mission de zali ba baki zali rond et puis ba océan zali ba bazo mona tilo ko ba océan za divisé parce que bazo à partir ya sud hein et sika Antarctique zali pour on appelle ça section mususu ma comme to là à partir kuna ozomona ezaka ka mer moko mais ekabwani donc bazomona ka mer moko ekabwani Atlantique boye o de bengi ke boye o de bengi Pacifique ke boye. Alors bazaki ba map nous soit bien décrit oyo batu ya tango na tango bazaki na ngote. Alors tango siko ba map nous est comme na ouest na Italie. Na Portugal, il y avait un prince qui Prince Henri le navigateur. Il y a roi Alfonso V, il y a Portugal. Bon, il y a quoi second. Azaki prince mais Azaki héritier pour Yazali. Ce qui perd à Koufi, il y a un pouvoir. Donc il y a mes personnes qui tournent dans la navigation. Alors jusqu'à ce moment-là, mon côté attenta qui traversé Atlantique. Donc ezaki territoire moko inconnu ba epika soko kesi comme na centre na centre ko na place côté releki ezana moto donc boko zika ndé ba banzo ko monna donc ba activité mingi ezoko passer kaka na Méditerranée. Donc Méditerranée est centre ba activité commerciale ba navigation surtout même ko dévaliser Afrique ezali kaka à partir ya Méditerranée bolongo Europe Bokena Égypte à travers Nil, Bokoti va pénétrer dans fin fond. Donc pas besoin de dévaliser même comment quitter ba côté na biso mais toujours à travers Nil. Alors oyeba Atlantique ezani ni mutu côté ayeba kiango. Mais le quoi c'est que tant ba map oyeuti na Constantinople o eza envahi par Ottoman. Ba king ba yena ba map de Prince Henri oazako s'intéresser mingi na navigation tant azuba map nde ayeko mona ndenge mokilizali et puis invasion ya Ottoman et saliki ekangaki nzela oyo ba européen bazako kokende na tango wana yaki ba voix mazo les bazo passer à travers turc ko connaître Inde ko s'approvisionner na ba épices na ba biloko art ba objet art tout ça mais invasion ya ba musulman et barré nzela wana siko fa ba luka nzela nzela ni na oyo ba ko kende po ba kende ko se ravitailler donc c'est un peu casse-tête. Alors ce qui fait que tant ba ju ba map ba ko mona que non ce qui tokiti na c'est nani océan oya bango na ouest oza Atlantique ba ko kini contourner tina c'est Afrique ne bazo mona ba map ba ko monter ti ba ko na Inde. Donc soulagé qui bango na moment na pour que après c'est asombaki ba oazaki Portugal asombaki ba map presque non sona parce que personne va foutre penza mbongo makasi pour bato même na connaissance sona. Au même moment il y avait italien moko na kombo ya Toscanelli aza chercheur aza cartographe aza médecin asaka ba recherche na ye. Alors na tango wana bato bazo considérer terre ezali plate et que ce qu'on a fin fond au Kokoya même la catholique qui presque n'engwana presque na catholique puis na 16e siècle et que muto le quoi Galiléo azwa qui na ba recherche na mona qui terre ronde ndenge c'est le moment qui vient na Toscanelli mais si ko y a le baquet terre et tourne autour il y a soleil pendant que ba prêtre ba mazolo ba terre za centre biso batanza donc c'est le soleil qui tourne autour
de la terre. Mais il y a la recherche dans le monde, non. Terre, c'est la terre qui tourne autour de la terre qui tourne autour du soleil. Donc à contredisant qui va clériger, alors ce qui fait que Galiléo va persécuter au point va excommunier à moins que à contredire ma kamnaye. Donc à continuer à pas se vivre, mais jusqu'à la fin temps Zokufa azulibaka que la terre tourne autour du soleil. Bon, na kewana pour na toucher que ba connaissance à monde au biso qui en Égypte qui déjà avancé ba qui ont déjà ça plateté mais elle est ronde. Ndé alobike comme tous on a besoin ya comme na est même en se dirigeant vers l'ouest to comme na est wana point de vue ya Toscanelli chercheur wana cartographe wana ndenga se ba chercheur au même moment besoin mo ezalaki na tango wana pendant le 13e siècle, dans 1270 quelque chose, il y avait un Italien à Venise, comme on a dit Marco Polo. Il y a un oncle qui a empire à Khan, dans Mongol, où il y a comme Chine, c'est vraiment un mandarin. Ma femme a parlé de 17 ans. Il y a belé et dans l'empire à Khan, il y a une terre perdue. Na kati ya île. Comme on a Kipangu, donc Zipangu, nous allons blaquer. Alors, na il y a or et tonda na ba or. Mais moyen au comment exact pour il faut disposer d'un bateau qui est capable de traverser bien la mer. Or, na tango na bateau na construction na bateau o ya ba voile wana. Na tango pe na voile comme développé dans le 13e siècle, dans le 13e siècle, dans 1200 quelque chose. Donc moi comme on a zipango za quitté mais si autant il est afin de pendant 17 ans afin na Mongol pendant 17 ans azuma comme temps azongi na Venise na Italie ndia bani kusaba publication tikala ba roi ou bazokulu ko ba or batanga donc tikala besoin que tikala comment ko comme na zipango zani na tanga bonga zipango donc kipango mais na ba transformation ko lo banengi biso ko to ba ki to wana biso Kongo wa muto kwa Tshisekedi to benge Tshisekedi pona biso do ba Kongo to benge Tshisekedi si on ba lubeke Tshisekedi moni kama transformation ezalaka ndenge moko ezaki ya kipangu contraire ki kipangu et comme zipangu a zipangu et finalement comme chipangu yango ne memike mboka ni comme Japan na chipang kipangu zipangu Chipang, Japan. Donc, mon Japon, est la source de Kipango. Kipango, c'est le conteneur comme Kipango, Kimbango, et ainsi de suite. Alors, c'était un peu ça, Japon. Pour Bango Kuna, na Japon, on a fait un rôle Nihon, au pays du soleil levant. Alors, tango comme on a roi na tango, si on a un fungo, et que Toscanelli a été bimisa sikoyo ke non to koko appelle na est kuna en se dirigeant vers l'ouest même qui pas ngwana c'est possible comment il y a ngwana sikoyo Christophe Colomb a été se prononcer a dit non si c'est comme ça ngai nako ça défi wana comment alors ce qui fait que roi il y a Espagne roi Ferdinand na reine Elisabeth ya Espagne ba finansaki ba bon ceux qui ont tenté c'est dangereux mais ceux qui ont financé plus sauter ba moyen kende avant wana le fait que Prince Henri azwaki ba connaissance wana ya cartographie ya monde les alaki et quoi qui mingi suna maboko ya ba portugais siko ba portugais mingi ba lingi pour tenter aventure comme na Inde. Alors ce qui fait que na tangwana vamo soufflaki ba explorateur ba dimaki belé donc parmi les principaux explorateurs Tutangi Magellan où il a découvrir pour redécouvrir parce que ils ont déjà redécouvrir océan Pacifique to zana Vasco de Gama Tutangaki au pays na aventure à Tantaki à Kenego comme en Inde il y a la côte ya Afrique qui contournango côté Afrique du Sud à Mata et puis na Diego Cao comme on zaki nani Cao mais découverte naie
et couper ça que même baptiser Dieu parce qu'il y a découvrir contraire à Dieu. Bango misatu baki ba principaux explorateurs oyotoyebi et gaoza mingi Magellan, Vasco de Gama, Diego Cao. Bango baki mais parce qu'il y a même moi parce que baza ma map oyo guider bango. Vasco de Gama ye aleki aketi kuna yo ya découvrir océan Indien tia comme na Inde. Magellan ye ndenga zo kende va ememi pour boire que na partie kuna ya Amérique latine kuna c'est ça comme bien que tout ça qui terre à ketina sekuna ndako mata à la Philippines ti finalement à portugais ba comme na Japon na ba 1540 quelque chose comme cela. Ouais biso le bla déjà concerné na Diego Cao. Diego Cao tangwaye balo kita et là que ça qui particulier un peu particulier pour naie tangazo ko kende a commis na côté à Congo, Congo. Bon, ça n'a qu'à maille. Si vous avez un peu kilomètre avancé, plus de 20 ou bien même 20 ou bien 50 km na terre ferme, au moins on a sous riveté. Au moins donc maille grande qui n'est boy. Mais il faut découvrir que colonne moko ya maille. Ezali c'est différent na mai ndenge mai ya mer ezali. Amoni a constaté moi bidono tango azu a meki amoni ke ezaki eau douce. Donc eau ndenge zaka ba mai ya kala moi bien c'est comment na kati ya mer eau douce. Donc amoni ke pe étrange c'est ko balandi colonne wana. Na ba fleuve ba rivière nyonso ya monde o se jetaka na mer. Rivière mon côté et confronté à la mer. Tant comme la mer et s'incline dans la devant mer et côté dans le panzi. Et panzi na panza te. Donc et côté dans le panzi botier zokende. Mais c'est quoi particularité il y a fleuve Congo où il y a les colonnes vertébrales ya pays na biso. Oye zuba ba fluent ebele ba rivière makasi ba Kwilu ba Kasai ba Inkisi ba ebele ba Chopo donc esangani et puis tant que comme muke ezo côte la mer avant côte la mer à côté donc ce qui est à 3 km et 1 km côté et 1 km côté 1 km c'est comme sur couloir ou sur fleuve comme oiseau côte dans la mer donc azo côte avec puissance. Il y a un côté où on a inga donc pression à maille battre passer et comme shit de ma casse il peut nous dire pression tinde les côté de la mer donc t'es côté de la mer et kende et personne mer donc faut un avion pour mon c'est noir donc il y a bleu il y a noir et côté la pembe kende bamsou baka 20 km soit 50 km soit même 100 km bon nana kende quand tu prends la mesurer mais tu que et côté mer tu na perte de vue et mon alors sikoyo tangu dekoka monango nde ayaki alandiango tindenga koma na embouchure ya fleuve Congo amoni pe batu obayambaki pour ndenge na biso ba histoire le bama avant mundia kota ba prophète babake ba paya moko bakoya bakozela mposo moko ya mystique so ba yeboyamba bango mais bo fandisa bango te bo passe pesa bango nyuso bazango posa bo fandisa bango te bon ayebaki bon biso tetema to zoko na bisimbi to baki bakoko na biso bakufi bakendeke na sa mai bakuma na binde ko bakoya poso mususu atango bato bayaki to yambaki bango na maboka ofungwana pensa que ba musu ba tewe ko bakoko na biso bakufa bakina sa mai ainsi de suite alors c'est quoi bango ti ba maki pa ya roi alors ba yambaki bango ba pesa ki bango nyuso koki impressionnaki Dekoka on a équipe taillée pour amoni contempo civilisé ba ko penser que na monde perdu boy bato bien organisé baza donc ndenge disposition ya royaume de capitale na mbanza Congo ndenge zalaki donc vraiment donc zalaki kitoko makasi alors ba maki bango ba pesa encolia mais comme Dekoka a continué comme ba recherche atikaki deux prêtres. Il a continué pour Arizona. Tant que qui peut-être 2 ans après, avec comment on a que, bateau a tiré qui va couper pour malaria. Donc, de maladie moko un peu c'est pour la bango, ba koufaki. Mais avec le Sengarwa APC 4 génomes, à Portugal pour se changer bande.
nde akozwa 4 personnes y compris na mwana ya roi oyo babengaki Nzinga Mvemba mwana ya roi et puis na 4 jeunes hommes ya roi bakendeki Portugal wana na tango sikoyo Portugal elongwe na Alfonso 5 et comme na Don Jean Ier alors bakendeki kuna basali 4 ans batangi bazui tout va toute la culture mon côté finalement tant ba ko zonga na royaume mo kateli boabi non en tout cas formé des gottes bien coiffé bien parfumé donc a impressionné qui roi tabi non ngapela lingi sikoyo to comme le la boy bana ba yebisi ndengi Portugal les ali roi qui séduit na ba commentaire bana pesa ki abinga pe en tout cas na lingi roi nanga et commandé que mozo la koda ndesi be change bande entre roi Congo Nzinga Nkulu na roi ya Portugal Don Jean be change bandaki bazo ben ba frère ainsi de suite échange na canal ya bana non ba Diego Kawa sikuba tango Diego Kawa ba découvrir ba continuer sikoyo ba échange ba prêtre masela ko bele po ba lingi tant ba prêtre na ba côté ma selon on peut mingi te mais moi échange entre roi ba jana on bazali tout ça alors sikoyo le qu'on a besoin il y a Diego et Nzinga Kuvu zaki ba développer royaume na ye na sincérité nyoso bango pe kuna masoba yoke mboka wana etondi na bomengo nyoso luka ezakuna si on peut na boule na bango mosusu ba bia ha to ko profiter pe na mama solo to abino to ko ya ko tonga be école ba église ainsi de suite mais il faut bondima christianisme alors si ko pona roi ce qui est condition on a mon tonga eza no le pamba ce qui est pour roi na ngai tonga ma ça va mais si ko ba masomba no ya à partir de 1488 pour 1482 de ba découvrir qui royaume sikoyo na bana ndenge ba kende kuna bazongi et puis siko ba ko signer ba corps que ba ko développer Rome de Congo, Rome Congo, et capitale de Mbanza Congo, ou est na Congo central. Pourtant, Rome Congo est à partir du sud, il y a Gabon, Congo Brazzaville, Congo Nabisoti, Angola. Donc, si le Congo Nabisoti, na Kati, il y a Congo Diakati. Donc, Congo central. Rome Congo, il y a la capitale de Zakiwana. Kuta fina Mbanza Congo o ezaki na Congo ya kati yaki na Angola tindi sur Kaboli ba ndemba Kabula wana iko na Angola mais ezaki na Congo ya kati yango mingi influence ya Congo donc même na bato na Mbanza Congo okomona mingi eza centre plus na Congo na biso makambo Congo na biso tolo ba kimpa vita bien que est tombé côté kuna mais na Angola penza ba na penza ndenge biso landela kango pour eza maso na biso ya Congo ya kati donc Congo central alors sikoyo tangu roi andini baye kotonga cathédrale ya liboso o babazaki San Salvador voilà na Mbanza Congo voilà San Salvador ici ba école etongami nde ekoma na 1491 et c'était le 3 mai tangu roi a écossais faire baptiser sikoyo konzaki il faut akoma chrétien. Bon, il n'est pas monique, Mbokezo Bonga, andemi comme chrétien, comme roi, na ndenge zalaka azaki na base belé, condition boya basi surtout zana mwasi moko. Oeza ki favorable na mwasi na mwasi liboso na mwana oeza ko sa civilisation européenne. Ndinga Mvemba. Bah c'est tellement pression na père soit ko céder ayko se convertir ayko boire ka kisi na nyo surtout nya bokonzi ayko zwa ki bokonzi nyo surtout comment dirais-je biloko nyonso ezaki lié na protéger royaume allez à céder ngo na petit père o batindaki wana boye à céder biloko nyonso pour donc pouvoir nyonso à céder allez ko faut comme devant un petit père si le roi a commis chrétien a cédé pouvoir nous surtout balbino tikablo ko nzaki bondoki ezani bo tout ça ils ont sima il faut que les bosso ndimaye pe azunyo so apesi ko banda na tangwana nde malheur et côté na terre Afrique po tango Alexandre le Grand envahir
Égypte na 333 avant Jésus sikoyo influence ba noir pe et baniko sila wana Alexandre a comme wana leki na ye Cléopâtre atike comme sikoyo pharaon oyo sikoyo avant ba romain ba ye après avant Jésus abotama ye sikoyo envahir sikoyo Égypte et le moins na boko ba romain Cléopâtre zaki dernier pharaon oh il a été donc azukra ndongo parce que leki na ye a conquérir contre na et comme sikoyo mboko na bango et puis qu'on ba romain allez ba memonti Rome ba bloko be na Rome si ba noir tu perds de pouvoir tu bandiko quitter la C des hommes na Nubie na sud Soudan et puis même ba Tanzanie ba Yémen partout tu Tanzanie et c'était en 300 vers 320 après Jésus nde sikoyo besoin ko monake ba noir nyos ba sangana ba luka terre promise nde sikoyo à partir de 330 voilà sikoyo ba désert peut bien que se développer ba luka sur terre promise où il y a tout pas ko fan nde sikoyo ba no kitanase ba noir ba tiki Égypte ba no kitanase nde bazoko kita ba no panzana bazoko na ouest ba kende boye mais tête aux équipes na pouvoir et l'indikera ti nde ko na Congo na côté ba na côté ba montagne na est kuna qu'on a toujours ba mer qu'on a toujours fleuve Nil ti na Khartoum et sika fleuve Nil et Kabwani moko na Bissini o ba Nil bleu o ben Nil blanc et qui ti na lac Victoria mais à partir ya o abengi siko na nord na biso na coin kuna sur lac Albert je ne sais pas si nous de ba mswala ndio na di ba montagne to kabisa na ba Rwanda Buganda ba Rwenzori ba landi tina ndenge ba komaki na ba leki ba Zambie ba Zimbabwe à partir de Afrique du Sud pour tozonga sikoyo côté déjà sango côté royaume déjà basi bateki bokonzi po et là moi tiké ngai pourquoi lobi bazoluka terre promise nani a prometaki bango terre oui parce que tozali batumoko tozaki déjà bokonzi bakiti nzambe alors tant sikoyo to bungisi bokonzi en Égypte à partir de batwa panzana esprit et qui Mbemba Zulu il y a un ange ndenge ma spiritualité un ange ayaki ko sangisa bango ndenge ba révélation kendeke bazoki besoin kuma kisikoyo basangana ba locataire promise coaché par Mbemba Zulu nde sikoyo besoin kuma sikoyo ba kende vers le sud ya wasi comme bazo ki ndengo bazo ki ndinde ba kino koma na Zimbabwe ba soki na Namibie allez ba ko contourner o bazo tika bazo ki bazulu ba ki vers l'Afrique du Sud pour normalement na ndenge soki en Égypte le nord c'était au bengi sud ya qui nord Europe c'était sud pour Maï et Matakate mais Maï kitaka alors c'était comme ça mais na comme Europe a yiba connaissance sur ba comme ici le centre même sur la map ba va la toujours na centre tu vois tu comprends que ba Zulu ba matin ba likolo de bazaki ba Zulu ti ndenge so contourner ti ndenge roi Congo et ko se former même so à partir d'Égypte kuna à partir ba Bissini ya Nubie ya Khartoum ba so ba kendeki vers l'ouest on va empire monsieur Salama kuna ba monsieur Salama kuna ouais ba Mali ainsi de suite que moi belé mais o ezaki makasi puis ma spiritualité c'est le roi Congo dans les communes na bah presque 600 après Jésus bah plus de 300 ans il y a la démarche de comment na ba belé o ezaki occupé par les autochtones bah pygmées to cohabiter qui bien à bango ti finalement le quoi biso qui évoluer de to ko dominer bango ba s'éloigner na bango alors si ko biso tikali machine ambele ti ndenge to tongi au royaume tant roi mais tongami na ndenge sikoyo il faut surtout on payer sikoyo mabe to sala Égypte et bien que biso te salango ba oyo bazala ya biso de basala mais le ko les a ba convention spirituelle bango bazala ba nzambe na bango ba yepa na biso bo nzambe na biso sikoyo to nyokoli bango ba kota ki ba bungisa ki bonzambo ya bango balande ki bonzambe na biso pendant 300 ans ba respecta ki to ba bunga ki nzela alors en même temps Moïse ko bisa bango ba koma ki na désert tangu Moïse a ke ba commandement na montagne à 40 jours ba ba kimi na yeko niko na biso ba toujours la biso bien kuna fito zongo la bonzambe wana nzambe ko za bien pour te tulia ka bien ndenga ba cresser ba zo ba lelo chrétien wana nzambe na tout ça
juste ba bijou ya basi basangisi basali veau d'or basali ekeko ya or pardon na veau ekeko ngombe ya or nde bano samba parce ezaki na âge ya taureau po na bonzambe esengeli bato baka astrologie po époque d'époque ils ont une influence nango bo tango ba plein Égypte bandeki ezaki na tango ya lion ya omonike na pyramide devant pyramide batia statue moko ya lion lion azotala esika moye bibelaka po ezaki âge ya lion po âge batelaka ngo avant moye ban époque wana quel signe zodiaque ezokobima po sikoyo signe zodiaque ezobima na avril na avril wana na tango ya printemps ezali signe zodiaque ya verso ya ntuna kuma aja verso tango makamba yesu bani bon mutu abenga yesu ponga kuma yesu na vana nga onsuté pana yeba vérité to développer sujet na ngolo za alors sikoyo tango mutu abengi yesu soki yoshua soki nani na kombo ne ba bomba ya ngopo ba baye bate batia kombo ya romain moko boy po bangonde sikoyo makamba na bango sikoyo mutu wana tango yaki aja poisson et puis makamune mingi ezaki lié na poisson po ezaki âge ya poisson siko âge ya poisson sili 2001 sili to comme na âge ya verso âge la vérité la lumière âge na bisukezo siko alors ce qui fait que tangu sikoyo to bungisi bokoko oyo ya biso pour to nyokola ki bana Israël sikoyo il faut biso pe tokota boumbu ndenge bango tango babungisi bonzambe na bango bakutu baumbu nzambe na bango tanga yaki abi bozongela kosambela nzambe osambaki bakoko na bino Abraham Isaac Jacob amaki ba nzambe ya mokili nzambe moko bote alobaki nzambe tsambe bakoko na ba préciser bien oya bango ngai moko yawe ngaza nzambe na bino bino zali peuple nanga boza na nzambe mususu te liboso nanga je suis un Dieu jaloux comme Allah aza jaloux par ma force Allah aza jaloux Yahweh aza jaloux ba musulman ko sambela Yahweh te aucun jamais ba ko sambela Yahweh te tu vois donc ils andengwana kaka biso to bunga ndelo to kanzande banzambe wana za biso yo mutu mwindo comme musulman o sambela Allah te biso sko to ebelike ba wonio so wana nzamba zaka moko nzambe azaka moko yango makambo mingi spiritualité mingi bana Egypte obiso ba ko nzambe comme nzamba mona nakate signe moko ka otoro symbole nzambe zaki soleil ndi ezali représentation presque parfait ya nzambe pourquoi parce que nzamba azali force ya ye moko nzamba azali lumière azali force oyo pesaka asala besoin tiko pesa ye mais apesa talate oza malamu oza mabe azaka jaloute apesaka oza muyibi oza mutu apesaka nyama apesa mai biloko ya sala apesaka lumière ce qui fait même terre na biso oyo ba corps céleste surtout ba planète surtout ezwaka lumière wana oya euti pa nzambe de l'autre côté c'est les ténèbres donc c'est quoi ba corps wana eza entre les positifs ou force de nzambe na les négatifs néant vie nous avons aussi ko biloko se tournaka le la terre à biso et tourne à la vitesse à 1600 km par heure et puis augmente et qui garde toujours vitesse soana et mon arqué ça pour ça la tour moko boye ça na 24 heures 23 heures 46 minutes 56 secondes auto bengi 24 heures donc c'est ça à cause il y a force il y a soleil donc nous avons force soleil eza force ya yemoko apesa atalate apesaka yuzo apesa ya pesaka tant que pesa soko zui ba rayon ya nini soko changer te donc ça corps mort donc eloko nous ezwaka ba rayon hein ya soleil échangeaka mabele ekoma fertile mai et comment il s'évapore comme vapeur comme ma nuage donc moule beti nous c'est en force ya mabilo ko bota donc ce ko kangi place ba pelouse zali au bombi yango tie bâche le ko nous sous lumière on a été effané donc c'est ça force c'est pourquoi l'Égypte est représentation nzambe zaki disque solaire na ba rayon ya nzaki otozo bonga nzambe
c'est pas comme ba misusu et puis ba doctrine se route Égypte ba transformer manding moko. Alors ce qui fait que biso ba ki makamyo swana tant to perdre yango ne to kotsa boumbu wana sikoyo lokola biso to colonizaki bana ya Israël pendant 430 ans. Ils ont prévu 400 ans, mais comme 430 ans, il faut plutôt payer 400 ans. Alors, va découvrir Bisso en 1482, mais tu perd de pouvoir en 1491, le 3 mai. Au pouvoir na Bisso et Syrie. Kobanda Tangwana, il faut compter si 400 ans ou bien 430 ans pour si Makamola et Sila. Sur le commune à 400 combien déjà? Bon, si il faut calculer, il faut calculer c'est comme 531 et 530 ans. Tu sais c'est déjà 500. Mais tout tous les cannes. Tout ça, il y a cassé. C'est cassé. Makamusu, il y a un coquille qui habité. Il y a un côté Boum. Bana Égypte, Bana Israël, tant balongo na Israël. Il faut pas Bana Israël, tant balongo na Égypte. Il faut pas marcher pendant 21 jours. Bakoma na Canaan. Mais bah ça dit 40 ans. Pourquoi? Parce que entêtement na bango et puis amour na bango na bonzamba ya benemi. Ozomona. Ba bibo bima bango ba bikra ya biso kra yango. Bango bazaka attaché na Égypte ba zolia bien nzamba za bien tout ça boy. Bon ozomona biso place de invité. Le coup là bazaki na entêtement allez nzamba na mpa mais bango nzamba compliqué pour baser la penza na ba à tout ça kozonga pa ba uti. On va faire traverser la mer rouge et nous a facile pour bazonga. Il y a une zone qui est facile facilement. Il y a un coup c'est 21 jours commis mais ba to traverser la mer rouge et puis ba c'est ba côté ba bunga ba ba te kozonga ba za fa te kozonga ndenge moko biso commis tangu tiko to commis na 1882. Alors fait calculer dans le sens que entre 1882 et 1891 pour la date de découvrir Bisso la date de perdre de pouvoir. Donc on a entre les deux dates entre 1400 à 1882 et 1891 donc la carte il faut mon continuer quoi botama ou à ko bimisa Bisso. Il faut mon continuer c'est mon continuer botama pour ko bimisa Bisso. Ce qui fait que faut mon kimbangu o masoni bani ko bima sikoyo. Pour tu ibaki yango te bat nyos bazo exemple ya la mutona kintu aliona batu ba yibate nzoka ndesiko yende mutasimbi fungula ya lobiko ya moto moindo nzela musuzalité ozala croyance nyonga na za misma comme le kola ba Abdou Majid donc coûte comme Abdou Majid okatenda ça arabe otaboye un noir éloquent ou azako azako détailler Coran même niao Fandiba. Mais à noir, à Bossanake, à Zala Bonzambe, Alinyangote, Alinga Bapai, Nemba Classic va passer sur mon awa, de Bazoko Yemila Yahweh, Bayon Stade Bazoko Peta Bussabeto, Yahweh ou bien Babossan, Bangonde, Moussake, prolongation. Et salam. Alors, torture de deux assos pour la banque. Bouzo Banapiso. Si entre les deux, on a bouillé, vous qui m'avez au bottom. Entre 1882 et 1891, na 1887, le 12 septembre, selon le record Yankamba d'Abotami. Alors, comme tant que découvrir Bisso, ils ont des changes entre Portugal et Rome Congo. Les changes aussi pam charpentier bazakoya kotonga bazuzo pe batbaki na Portugal bapandi ba en Europe na 1491 makambo tout zaki bien les changes qui na bien qui ba agenda na bango les zaki mais moi ba change qui bien mais tant sikoyo roi ayeko mona kuta va roi ayeko remarquer ni salamaki année o elandaki compte tenu ya découverte ya Toscanelli ou à l'objet que Teresa plate mais à ronde et que sur ok vers l'ouest au comme nazipangu pour besoin ba roi ezaki ba comme nazipangu pas ba or wana siko zipangu Japon
alors sikoyo ntango Christophe Colomb oyo ayaki kozwa ba mpona boye ati kosoya na tosala na bi explique na histoire oza ndenge nini tosala na explique abi bon voilà nga na kotante roi ya Espagne a financé roi na reine roi Ferdinand na reine Elisabeth a financé qui c'est encore Christophe Colomb il a sa l'équipe là il a 10 bateaux wana baké vers l'ouest pour moi comment na zipango mais ko kena bango pe kuna boti ba sujet ba latine ezrakiti ezaki obligé je ne sais pas pourquoi ba ba quelqu'un directeur tout là ba zipango mais ba ke kuta nanu selon ba président bango we bazana nous mais ba kuta na terre ferme wana siki ko makuna na baba wana na ba 1492 le ba komi kuna bo tu vas pas tirer terrain boye ba ka mona kuna makamu susu pezali on bazo loka kuna ezali et puis donc terre est tellement fertile que biloko soko botama en Europe ba ça na ngoti ba noix de cocotte ba comment dirais-je ba kana sucre tu vas titi ba soit zombi ba epsta tout moni boy de financer ba bino bo ba ngosa sikoyo musala kuna nous avons besoin battre ba osa musala mendeve bo bato awa ba ko rater nde sikoyo un an après Rome commence à découvert un an après roi a se converti on a échange nord sud Portugal Rome eza bien mais sikoyo tango besoin et comme à partir ya Bahama kuna que baza besoin main d'œuvre sango ke ba oh mais tozana sous réservoir ya bato makasi batala balembate pour mingi ba oti Rome Congo baza transiter na il les a permis ya Gabon Malabo place Malabo j'allais je ne sais pas il na bossé en Congo Sao Tomé des mines bazo za wana à partir de Ghana pour ba une mine mususu ya or ezali kuna donc ba panzi ba congolais pas ba ki mutumba ba kasi dynamique voir même que même na Zanzibar quand on a découvert Zanzibar il fait ba na Congo kozwa ba esclave na Congo dans ba tipo ba tiki ba ko ba Tanzanie ba Kenya ba kitina kopo congolais comme ma casse spirituellement physiquement au ba kindiki na Zanzibar tu vois donc voilà ba toujours transit na Malabo et puis de Malabo soit ba kena Europe alors tant sikoyo besoin monani pona batu ba kende na Amérique latine wana mais réservoir allez sikoyo business changer forme au lieu sikoyo rapport entre les deux royaumes et comme si on teka batu nde ezaki plus lucratif même pour na portugais bateka batu aux mbongo mingi koleka so que va développer compte wana nde business changer bazo so batu bazo teka. Est-ce que roi azalaki d'accord na vente ya batu sikoyo na tango na roi tango ko mona makambo changer arisa bi non tokana ki boyete oyo makambo ni boy tawa monki roi ni ko zongela d'esprit na ye tor babomiye na complicité ya mwana mona utaki possible lava et cerveau il y a jusqu'au trône or na ndengi ya ba Congo coutume ezalike oya ko remplacer tata ezali mwana kasi neveu neveu peut-être ndinga mpanzu ye mtu alinda ko remplacer ndinga kuvu sikoyo mwana comme azali coaché par mindele ba portugais ba tie na place il y a continuer business à favoriser business ba ko tekate ba contrer ba zubatu ba ko tekaka ainsi de suite nde bazo même ba Amérique na ba 15e na ba 16e siècle donc début 1500 allez ba navette bandi okene na nini na Europe quand la bango ba chaîne na contre oyo Christophe Colomb a découvrir c'est comme expandir na Brésil ba o balonga ipa na biso bazoki na moko na Brésil à partir de Brésil ba taxi bango na ba pays muso bazoki na bango ba kaboli tata ke boye mama za akebo mona tikali boye ba bungisi bango complètement alors sikoyo na tango ye Christophe Colomb a découvrir Amérique azana eka mto courageux na aventurier bien kazaki na navigation trop mais azaki na commission ya ba intellectualité il fallait qu'il ba pesa prix wana ya onso commission wana ba intellectuel ba chercheur wana boy ba tinda moto ya bango pour azwa prix wana ya ba tinda ki Amerigo Vespucci
Amerigo Vespucci a découvrir l'Amérique centrale, n'a commencé à découvrir l'Amérique aux États-Unis. Il y a des gens qui prient Amerigo Vespucci. Il y a des continent comme na Combo, il y a Amérique, partant il y a Amerigo Vespucci. Alors, si on tamba biso awa pas ces bandits, to continue na esclavagisme, bazu batabiso batindi kuna na Amérique. Na Amérique kuna boye ndenge bakende ki ya Portugal ti bamboka ti o bakoma ki lo oya liboso koma ki na Amérique États-Unis ezaki na 1555 na Jamestown donc ville de James Jacquesville donc Jamestown na 1555 de lo ya liboso oya biso ekoma ki wana bango pe loko bakiko no il faut compter 400 ans pour avoir libération à partir de Néwan. Si vous biso to tikali kuna to oya biso tombé siko 400 ans na biso tombé siko entre 1881 na 1891 de Fumukimbanga botami. Tant Fumukimbanga botami libération na Amérique kuna il y a un messie musa botami kuna na kombo ya Marcus Garvey. Il y a une mission na ye, il y a na Fumukimbanga. Fumukimbanga a une mission spirituelle. Pour la Congo et zonga na bokonzi ndesiko Marcus Garvey a une mission à rassembler ba noirs au bakota boumbo na Atlantique na ODR na comment dirais-je overseas na ba contre en Amérique a préparé bango pour ba zonga na Afrique entre temps kimbango azo bongisa nzela spirituelle pour koyamba batu Afrique zonga makasi tango donc deux bateaux botami na même moment Fumukibango a botami le 12 septembre 1887 et Marcus Garvey a botami je pense le 15 mai 1887 voilà mai on a septembre donc sur mission spirituelle il y a une mission il y a qu'on rassembler diaspora bazonga mais on est à 400 ans pendant que biso to lekisaki to comme na 1400 au lieu de 400 ans tu sais 430 ans et on sait que pour que moi bien que la mission na monsieur bandaki na jusqu'à ce que 30 ans matabiso kokoka ko banda na 1491 tant que bonsi bokongo bokonzi il faut dire 430 ans ce que bakisi on a 1491 et que comment na 1921 tant comme na 1921 donc brouillard nyoso et sili ya wasiko esprit saint nzambe ekiti na mfumo kimbango pour abanda mission ya libération ndi mfumo kimbango bandi mais tellement de porter la colonisation ko banga mundela comme nzambe amikomisa nzambe donc mutete on ni mundela ko ba okosala. Alors, ce qui fait que tango kobanga actuellement trop il faut qu'il commence à démonstration en force pour que le monde kobanga. Pour nous qui m'ont abordé les chrétiens, dans l'émission du parti, il y a 400 ans de la colonisation. Pourquoi n'est-ce pas qui n'est pas maman siko, maman azumi maman namuke à l'église. Moi namuke na bali Yesu, azumi ba akoli nango. Donc pour la colonisation, ils ont passé pour abotami nango. Tu vois? Alors ce qui fait que pour nous qui m'ont pas abotami nango. Azaki akoli na maboko ba prêtre, il y a protestant, ba courtier pour ayep abandi ko transmettre message jona, abandi ko teya akomi catéchiste. Tant que l'esprit qui te lie, avant de côté, il y a même la libération. Même la Bible. Habité, n'ayez ce baki, n'ayez quoi sous les banga, mon côté, côté malcool, les banga, mon sous. Pour les banga, écoutez, ma n'ayez pas. Ce que m'a dit comme au Koya. Tant avant de côté, il y a ma cam sous boy, m'a dit, on doit changer, à changer ma cam. Sur ma terre, nous sommes quoi habiter sa batna. Na bumbu azo sabona bonzambe na bango siko yo papa boensa parti wana ya mate ya kimbangu vraiment na senga spécial kezala na émission na romoko ezala na émission na romoko oyo tugolobela kaka mate ya na yeti na mikolo ya lelo oyo tozali pona lelo na yebi que to clôturer suite à émission oyo to salaki alors
ce que ça un message à relancer na bande ko na biso oyo bauti ko landa biso nini ko ko lobara bango. Bon, en tout cas, merci mingi na temps au PC pour toute cette émission oyo. Ngana nzo ko m'adresser mingi na bande ko na biso ya diaspora po bino nde mutu bozaka na ba moyen ya kolanda ka mission. Boza na ba disposition sto ba réseau eza bien tout ça bien aux occasions et puis bien boza kuna na ebike sikoyo ba esprit na biso la connaissance telemi pour no binception bo umbu ezong sa biso na bo biso bino bolanda ka mingi ya wana sengi na bino vraiment bo soutenir commandation pour ezalake ole na kulukaka ba journaliste bino bo solo na ye bo si ba condition oyo kenga na ko ba passer makambo belé eza destin pour la bino bana bilaka boyeba po yango nde ko bisa biso bo umbu po to kota bo umbu siko to ebike to kota bo umbu e comme na tant siko to bima ndenge nini po tanga ngo oyo aenda mtese koki de to futi nyonso mais soki tozo tikala la bo umbu ezeli pamba te tozo kanga makana ba nzamba ba paya oya bisote baza ba nzambe basala ko na libota ba na bisote alors na osenga na bino bolanda bo soki kama ko soutenir po tous appel na courage ya ko la kisa parti o etikali hein po toujours ko ya e bandi siko ndenge ko bima yango siko to moni to kota bombu siko comme na tangu ndenge ni to ko bima démarche na yango to ko sala prochainement mais na c'est vraiment assistance à bino ba soutenir bino vraiment soki kama ko ya ko kérissima bobenga to ko solola. Bon, yango kan ngolo numéro ya contact pour na oyo bakoluka babenga nga numéro na nga ezali bon comme tu na Congo plus 243 90 56 06 268 na bandeli plus 243 90 56 06 268 wana so bengi bokozwanga question ezali botuna. Voilà bandeko balandi ya Info 16 lisolo na biso ya lelo e kombina suka esala nga plaisir ke tovandi to solola makambo oyo bapikisaka bino na église ke basolola no ata basali conférence ya église ba website yo makambo te ata basali conférence soki ya bentelo ya Congo makambo to oloba awa ba ko expliquer yo ya rote mais na occasion ya ba émission ya boyende bozozo ba explication ya makambo oyo et ko sala malamu pe bo soutenir musala oyo ndenge zo kendele musala oyo zo kendele ba papa boesi na yebike na mona ki poto lagisa yo na etando ike awa bible oyo ezali ya ba africain bible bolagisa ki yango mais jusque les autres ba moyen pona ko dupliquer yango pona ko multiplier yango pona ko commercialiser pour tout ce trop bako banda pe ko kaba yango mais ezo senga faut ba dupliquer donc ça demande des moyens ba chrétien pour bako ma danger de bako ma ba protestant bako ma danger banani bako ma danger ba tiaka volonté da ba moyen pourquoi pas biso to lo baraka ingeta to lingi to longa mais pourquoi to ko chape ba moyen te ba moyen wana pe et ça là que musala oyo ekene liboso yango na sengi na émission oyo zoya ya sima to ko aborder sujet ya mbotama ya kimbangu pe mission na ye oya salaki tozo zela appel na bino tozo zela ba critique na bino tozo zela nyonso na ngambo na bino et vous allez vraiment le bienvenu pour aller l'autre à tout ce qui a na pesi batunio son bote pour ne pas citer les noms na pesi batunio son bote o balandi biso na ba o balandi biso te na ba o ba rozwaka occasion ko landa biso to pesi bino bote pour aller l'autre ce qui awa botikala malamu na mabota na bino. La vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.